ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ est le number one. ABC One, Jésus-Christ est le number one. Merci. Pembo tena ba nanga nyoso partout dans le monde. Ba internet nyoso ba c'est la émission na bango. Émission ya bino tozali koloba, il n'y a pas de saut métier. Donc on peut ça merci pe belé par maman Chantal Ayao, la grande dame, première dame de la ABC One. Na papa na biso, papa osé. Donc on peut ça merci na nzambe mokeli oyo apesi asepeli ko pesa nga soupe na mukolo lelo. Po ete na simba susu micro oyo. Boyo kasubu ngongo mama espoir na kasa banda kona bino. Ba nangai tobi na ABC One Jésus-Christ est le number one. Il est le number one Jésus-Christ. Yango lelo yo toye na émission na bino oyo bozo linga mingi o tozo benga il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Pona ni tozo lo babongo po ete ebele bazo ko sala misala oyo me bango tina te, oyo me bango na tina bazo ko sala yango te. Mais balinga ko sala misala oyo eza na tina te. Yango bali nanga lelo yo toye awa kotala mama na biso mama naza na posa na oyebisa biso kombo na yo et puis ovandi oapi place biso to komi awa to na posa oyebisa biso. Bon merci biso to fani awa na Mbanzalemba. To fani na Mbanzalemba avenue Zaba numéro 32. Kombo na ngai mama Zomba Kilungila. Merci maman. Ah, on va y venir Zaba na Lemba. Ok. Yango to sepela ki to kotala mais awa toye to moni maman ozo sala misala na yo ya kwanga. Tozali na posa to bona kwanga nde bazo teka ngona nzela mais tozali na posa beta biso lisolo ya kwanga. Osaka ngonde nini et puis osali pe bambula kombe na kati ya musala no ya kwanga. Yango tozali na posa vraiment o beta biso lisolo lo lenge nini obandaki nini etinaka yo po bana kosala kwanga et puis ozali bambula kombe na musala ya kwanga. Bon merci. Ba musala oyo ya kwanga oyo ebanaka ngai banana bomwana. Tozalaka na Bakongo, musala na biso ko sala babilanga. Soko sali bilanga esili opikoli manioko oyo kolona otie na mai ebeli olongoli baposo. Ale nde ekomi kwanga. Otie na mokili estangi mai opompe yango nde osali kwanga. OK. Bala nyoso ba internet bazo landa biso tozo na posa nde loko toyoki déjà position ya nolobi ki obanda musala obanda bomwana, c'est-à-dire oumeli déjà kotala âge na yo comme déjà maman, c'est-à-dire on a l'expérience bien na musala oyo tozo na posa nde to mona kwanga olobi ka ke balonga manyoko basali boye basali kwanga yebisa biso lenge nini ozo sala kwanga wana. Mosala ya kwanga osomi neti ndenge toza boye mikolo loko tozala lisu na bamboka te il faut qu'on connaisse kaka na besika bateka ba kwanga wana osomi kimpuka na yo oyena ngo opompe na mai ya kitoko olongoli misisa otie na saki etangi mai soki etangi mai esili ale otie na nzungu obaloli ofini ale otie na makasa okangi nde yango wana totambosaka nde ozoteka komi kwanga. C'est-à-dire OK osomi kimpuka na yo oyena ngo nde osukoli opompe nde ozoloba wana après bolekisa na moto otie na saki etangi mai otie na saki etangi mai ale olongoli na saki otie na sani otie ka mwa mai muke otie na nzungu ale obaloli ale ofini otie lizo na sani ofini soko fini esili ale okaboli ndo bana kotia na makasa wana ikomi kwanga. Uchana bakasa ozusu bakasa wana ozusu na moto. Ozusu na moto. Etoki na moto, soki moto eleki ebebi. Moto il faut ezala ya quantité nde okitisi wana nde ekomi kwanga. OK mama, na banzi na yoki lolenge ni basa kwanga. Sikoyo mama na musala nde osala kana parce ozo bake baka musala emission na biso na linga bake musala buso betala kate. Na musala ya kwanga na bénéfice nini oyo ozwaka parce que ça bambule ebele et on ça que ozaka attaché na musala na yo wana c'est-à-dire o mikuta kana musala wana esunga biso esunga ka tanga muso na maladi kote ko kende zate kote ko kende ko lela ezate nde sungi yo kaka na musala ya kwanga.
yango sikoyo na to mama o regretaka te ta mususu fa na ngata na bureau na sa ta wapi na sa bakwanga na ngabo ndeni o regretaka te bon na regretaka te lokola to mesana mosala ya bomwana bana bomwana tina ndenge to komi ba mikolo boye to mesana nango. OK na yoki mama pa bala ngai bozolanda awa tozala mama asaka musala kwanga bozolanda nde azoloba ndeni na banda parce que ata bino na poto biso bozali mona kaka kwanga ekendaka bamusu baliaka eza na bana mosusu babotali na poto bayebi te olekedi basala kwanga mais tozalaki na posa ke toyeba abc il n'y a pas de son métier elingi ekota na bandako na bino kolakisa bino makambo nini oyo tozosala na kati ya mboka na biso Congo yango wana nde lelo tokutana na mama tosala makambo ya kwanga mama siko nde osala bakwanga na wana badifficulté nini okutaka nango ntango mosusu osomi kimpuka mabe osaleli nde nini difficulté nini okutaka nango ntango osala kwanga na wana bon difficulté bimpuka mpona kosomba tomonaka ngo nde ebele ntango mosusu kokende osomi kwanga omoni kwanga kitoko lero ko yawo yoko sala ngo ko mona kwanga mabe bon sikoyo okosala nini okotiaka ka ndenge to tiaka ya mike wana le otiaka ya minene pourvu que ekende yo récupérer mbongo na yo OK mama yango na ina tuna sikoyo na kona ndo lamba kawana na banzo yeba pe na bato ebele kwanga no lamba pona libota kaka te osala ngo susu nini bon pona bato ebele osomi tango mosusu ozoteka tango mosusu na famille likambo tango mosusu libota likambo ezosunga kaka na mbongo wana ya kwanga. OK bani na ngai bomi abonné ebele na ABC1 na banzi mama azoloba azo regretter te kosala musala na ye ya kwanga parce que musala ya kwanga wana ezosunga libota sala kwanga na banzi bana baokelela te eza lokola bato moto aza na restaurant pa na ye bana ye baokelela nzala te poso bana bauti na classe baye bakuti kwanga wana bakolia epuis mama alobiki ateka kwanga na ye kwanga wana esungaka ntango mosusu na maladi ntango mosusu mwana kozanga kaya kozanga crayon ezosunga bani na ngai tozotindika bino mpona nini tokanga maboko te mpo mwana bato mosusu batemaka na nzela bosunga ngai sunga ngai metala mama déjà aza mokolo bana bomwana alingi mosala na ye tolobaki n'y a pas de son métier yake de sorte genre c'est-à-dire kwanga wana lelo na Kinshasa ebele bayaka kwanga yango tolobaki ete tolanda bao basaka misala wana oyo mwana bana mosala na ye asali mama amoni ke mosala na ye azo regretter te moto asala na bureau auti mosala azongi amoni ke kwanga eza wana asombi soki soso na ye aye mpe asombi kwanga na ye lokola ya babel mata alobi nde naza boye naoki nzala ifo nalia kwanga omonaki atini mpenza kende osomanga kwanga epa mama mbala moko ale kwanga na ekalme ye ayoki bien parce que kwanga eza bilei na biso vraiment bandi na ngai bomi abonné ebele na ABC1 bomi abonné ebele na ABC1 mama na ina to pe muto wa mususu il arrive des fois que on se rappelle ba commande na batu que mama toza na feti toza makambu mama salela biso ba kwanga esala ka onde nini bon bayaka mama tango mususu tozo balisa mama biso toza na problème il fallait to lamisa kwanga toza na feti boye allez apesi mbongo tosali musala wana ndeli yo opesi ngai mbongo yo fanda kaka zela kaka ti mokolo oyo okoloba ke na yo kozwa mokolo boye mokolo wana lere ko ya ozumbo kwanga na yo vraiment bananga bozolanda na ebi ebele bazala kuna oyo tozana posa bakwanga biso bakwanga kitoko ye na awa na poto tolia vraiment na ABC wana toza mpe na bamama balama bakwanga ye boba na kotelengana tolukana na soba biso bakwanga eya soki bokontakte biso mama asala bakwanga ya kitoko vraiment boza desi te na bakwanga asalaka parce que aza na bato ebele oyo bayaka epana mpona kosoba bakwanga mama bato bayaka kosoba bakwanga ebele wana base bacommande sentiment nini ozalaka nango mpona mosala na yo osala ya kwanga oregretaka to osepelaka soki moto aye kopesa ngai mbongo nakozala na esengo makasi nakosala mpenza mosala wana mpenza na esengo na motema mpo nayebi ke lisungi na ngai eza wana nakosalela ekwanga ya kitoko mpo ye mpe lere ya kolia obie bato oyo ya kozwa lere bakolia basepeli ke oke biso tomoni kwanga. Merci beaucoup maman na banzi soki lelo na yena to na quantité osala quantité par exemple olamba combien de kwanga par jour bon par jour na lamba tango sur 50 100 peu soki ta ezali na kolama na ngai maman so il arrivé que ozwi ata makoki so bato basubangi basunga babike maman
aza na poso peut-être ala bakwanga ebele amata on a 50 akomata likolo na banzi ekosala malamu ekosala malamu nakolamba ekosala malamu on appelle on ba posa na yo ke pe moi lisungi ya po ete olamba bakwanga ebele po batu bazo bakwanga par-ci par là parce qu'il y a des fois qu'on a moi 50 on peut basombi esili mais posa na penza ezakani vraiment posa na ngai ezala kaka ba mbongo kaka wana soki mbongo eza na ngo penza nde na kosala mosala penza etangi ke na simi mbongo na maboko. OK lokola biso to na micro na biso ya ABC wana pa na yo tozali na posa to ba musala parce que tolingi ko valoriser ba métier bato bazo sala to bi musala buzo bezala kate mama yo sala musala kwanga musala na zo sunga bato bazo lia parce que yo ko ke no tambo so zo lia te esima te ozalo ko roboter atende moi ya Pascal nda zakawana lia kwanga lia bezala ata mi balé ozo ya Pascal lia kwanga vraiment ya ngande na inesa balandi nanga nyoso ba mi abonné même ata ya aimé avant abimande asimi na machine asa ki kwanga na ye ya ngwana toza boye to tala mama to sa émission na mama poete balinanga na ABC1 toza na posa ko valoriser misala ya batu so muto asa eloko malamu to tindika ye musana ye mata musana ye eke liboso to décourager ete mama sikoyo na banzi na émission na bisoa mokimo belanda yo mokimo belanda yo partout Amérique Europe et partout dans le monde ba Holanda mama maloba nini yo okoloba ozo senga nini olingi nini bon na batu oyo ba kosunga ngai na misu ndokuta na bango te mais naza na likia na ngai na motema ke lisungi ezali basi ba pesa ngai basunga ngai na mosala ya kwanga o na salaka ya liboso neti banzungu wana mzungu ezate basane ezate yango eloko ezo pesa ngai pasi mais wana soki ezwami nango nde problème ezate. OK merci beaucoup balandi na ngai ya ABC wana bomi abonné massivement bomi abonné na banzi boyoki ne mama lobi mama aza déjà na espoir mama au tapé juste ngaya na sa émission comme nga mama espoir mama lobi aza na likia ke bato bakolinga kosunga ye vraiment balandi na ngai nous avons besoin de vos soutiens pour être émission ya biso ceux qui font bato bengaka les sommes métiers moi mto so bi ngai na nini mais maman ça ça quoi zo me retrouver bien que ça nango ya muke mais avant na posa lisungi bato mte malamu bolinga bosunga mama vraiment to ça wana vraiment bosunga mama po aso banzungu na ye kitoko ya minene po banzungu azo salela na basi bo mona banzungu azo salela eza propre mais bien que ça muke azo na posa banzungu minene azo pe na posa ba bassin qui ne coûte rien. So boko sunga vraiment mama sabe ba kwanga ebele za balola akobosa na binote na pesa mbote na ngai pala patron na Chantal Ayao mama na biso moi c'est na mokonzi vraiment balandi na ngai bomi abonné massivement na ABC1 bomi abonné massivement mama na ina tuna mutuna mususu parce que biso nyonso to yaka kwanga mais omona ba mama mususu basa ba kwanga omoni kwanga na bakasa eza salite osaka ndeni avant classer kwanga oyo. Bon, eza na bato oyo mamosusu neti biso bato to botama na mosalango fona bongisa makasa ozwili puta na yo mosusu ya kitoko otie likolo makasa lokolo ezalaka na bazamba ba poussière ozwili nani ba salite wana ozopangosa na liputa nde yango kotia na nzota kwanga komona kwanga ekobima kitoko siko bosulanga na maite. Bon makasa neti eza ba potopoto ndenge betelaka mbula ndenge babwaka wana osokoli na mai otandi yango mais soki neti kaka ba poussière kaka oya zamba kaka wana ozoke lama moko ya kitoko po okopangosa ngo po ekoma soin. OK balina ngai na banzi boyoki nde mama zoloba mama zo sala kwanga kitoko to relaxa bino ata chanson moko ya kwanga o mama zo sala pona nini biso tozobeta ba solote o boina boete toza sur le champ na ndako mama awa sobo komona awa nyonso ezali awa ba kwanga yango eza na bassin awa mama sali etika sikoyo abongisa kwanga po afina yango bien après a classé yango po achaka na bakasa balinganga mama za posa lisungi na bino to sunga ba mama ta age na ye azana posa vraiment alisungi parce que elle se donne azana posa te ke bana olela bien ke bana bako sunga mais ye moko na nazo sala nous voulons soutenir les gens là oh bazana posa ko ça quelque chose pour eux-mêmes bazo ka sonité
musu avana na ya comment la kaka bo pesa ngaye et bien botina kinga te ba problème comme bébé na famille mais ce moto ça moi quelque chose ya moko to sungaye ya ngone to poto encourager maman to comment échantillon à quoi moko yo sali déjà maman la kisa maman la kisa maman total bala nanga bomoni ndenge maman ayo la sabiso kwanga lelo ya eme kasaka lelo fufu na ndaku te ya eme olia kala kwanga mama fungana lukwanga na tala vraiment ba nangai kitoko penza misisa te basalite te makasa soin kwanga yango ya kitoko bala nangai lelo yango yo bala nangai penza ozo lia penza ozo sentir que nga penza na le kwanga kitoko. Merci beaucoup vraiment bilo moko bomoni kwanga qualité ya kwanga mama zo sala kwanga ya propre ezate ke bakanga on a sachet ezaka na kasa c'est-à-dire oyo ezana na formalité ezana ba makambute ya mata la belle fo ya kosoba kwanga epa mama oyo c'est président Abara kwanga ya kitoko ezaliawa vraiment tokomi na suka émission na biso to bopusana bala nanga na semi bomi abonner massivement na chaîne na bino ABC1 bolanda émission na bino oyo il n'y a pas de sot métier nous voulons valoriser le métier de gens maman alobite ki ona sala nini maman osala musala wa yebi muto asala musala wa yebi okosala malamu na bolingo nyonso azosala musala wa yebi maman alobite ki abana kotatone maman zo sa musana ye akwanga oya banda bomwana yango pe zo sunga ye eso mele moi eloko parce que kwanga bale yango pa mate so asali kwanga na ye akoso ba Thompson akoso ba soso na ye aola na kwanga maman la bando ngeme na suka maloba nini ozoloba po ete tokomo kena kusisa émission na biso na pesi merci na bango nyonso o ba yoki ma mission oyo na pesi merci ata mbala sima tokokuta na boyimiso na miso merci. Okay. Balinangai ezalaki oya bino mama espoir lelo tokitaki awa epa ya mama na lemba na avenue Zaba toya utala mama nde na azosala kwanga na ye tozala côté ya intendance alors balinanga bomoni ke to sala kaka misala ka o to teyaka mais tota pe misala to sala ka parce que mama espoir ateyaka pe asa pe misala salaka Pailanga na sebena bino makasi na ke pesa mbota nga ebele na honorable langa Dudu Otete honorable la biso nzamba batela bio vraiment na pesa bino merci mingi balanga ibana nga nyonso na machine ezaki ya bino mama espoir femme de foi na caméra ezalaki ya Aimé Kasaka l'homme intelligent l'homme sage l'homme intègre papa ya mabondeli aza vena double penseur yemoko asimi na machine asimi pe na montage na coordination ya Dimi Boyembe vraiment na lingi bino mingi na banzi mama tokozonga lisusu tokoya lisusu vraiment na pesi bino merci bye na bakwanga na biso tokende kolia bon appétit. ABC1 Television, le leader en actualité.